le Baoniama. Ça dit, mon père, mon kondi, 13e apôtre, lelo, et c'est bimi, bah tout bas c'est peli, na Monica Rake, mon père, pour na rejoyer, qui vraiment pas si mingi, boyebi déjà, ça vraiment pas si pour, lelo le 13e apôtre, bimi na 13e, bah tout bas comme bina bina, na merveille Rambo, merci na ba staff nyo surtout na nebo c'est peli, Fiston Benza, Félix Bamba, Evra Bisango, l'homme de la Porsche Cayenne, Chimène Yombo na Chino, c'est peli Makasi, Rebecca Kembi, Rémi Yang, master propre ya Oncha Kimbi, Moninga Yannick tantôt di Weber, Moninga Yannick Nzanga, Mutunanga Moro Yakati, mais awa naza na guest house Melissa Plus na yolukara merveille pour Virambo zaki moi passe de la nation de toujours le bana bango toujours que no biso na www.cleboa.com tout ça le boulot biso nga ba avantirité 13e apôtre yangoyo batu nyoso kwa comme le maoniama à toi clip en tout cas mo pas félicitations na yo batu bazelaki yango trop ba lelo vraiment ba sepeli kabananga ukosha vrai jogo ya solo Georges Béa, né nazoba mikolo chancel mbembo zo mérité brassard na yo papi gene poni no kobina te papi gene pichumanga ya chéri ya pembe Juliano Erkamel Jilitala mobali kitoko o ya telemiawa de selonga la sara sora moni boya lobi non nazara leader ba chéri na Montréal wana sikoyo Sandrine Mupene elle puissance la patronne dans la merveille Rambo azana ba staff naye azana bango ebele na comprendre te bango nyoso tout na habité ba mas boya boye Rambo yaka pour maramango rara eba ina nyama yoyo na bisaki bango ba ressentir ouais donc on a force on est tellement baleke belé kuna na ocheto tu obuka ocheto na baya ya awa donc deux fois te contre ko ramana la force une fois to écraser monique monde na ndimi banzembo loka ba patrol ba tu ba mo benga na ba chombo linge panzana donc ba fiston ba la boss na bisaki bino bo sentir deux fois te le quadre ko ramana ba fiston ba la boss ba sepeli ba grand prêtre Merlin le en direct de London deux fois te donc yango makambo yango leto lo ba to sala ba jeter Elomaniama, Kanganyama, nous sommes tous nés mon pas à lobby to sentir en haut et l'équipe vraiment très bien. Mais na lobby ende kolangai. Malgré les lots album et bimi, mais natala qui conférence de presse moro boina moni mutayamba ki mo pa mo konzi sindi le cœur. Yeba ko moza bolo mona biso. Non, moni bino bo sala bulongo, mais moi côté kota moi to moi goloba trop polémique. Yango sindi linga a corriger bino te mais ala ki sabino manière mususu. Moni ke leki kitoko. Donc après photo nae ou ba publier qui est comme journaliste. Non, on est ba bêtise, toi on attend on a ti. On a ba sottise ba montage ba buzo ba tout ba montage bango bongo. Donc ba tout ce ba découvrir. On a ce que ça, on moni coffee show émission wana. C'est ça que a explicité na ba journaliste ndeni ba rosa la boulot. ala kisi mutute mais ya sali ngo keza lo mo bien donc ando sala ngo de temps en temps moni ke quadre ko ramana a lobby bien et pas lobby bien donc c'est bon. Ba tout ce ko ba yo kindengi sindia yembe moni ke monde c'est poto mbeza okoya. D'accord, grand prêtre de prêtre, le quoi, Jean-Jacques Maloulou, le boss silencieux, hein, les tous de survie. A CP la benga, bipeti nanga surtout nzembo nanga non, moi Mirajabou va se retrouver. Ah, moi Mirajabou mais bayo garanze mon nini mingi mikolo yo ndenge bimi boye, le quoi bimi lelo mardi, ngala rolo bana bango et donc yo rolo bana bango nini. Mardi ti samedi bayo kana oni. Na bango boye ba so temps yo album nyoso, précisément nzembo les boss silencieux Jean-Jacques Maloulou, yo écrasé. Jean-Jacques Malou allez ça va bien. Voilà les boss silencieux. Son habit les boss silencieux. Il y a Pessara Lobarati. Il y a Kabarakara Kabi forme. Donc batutu ba yebi nzembo na ba bengo Spiritu Santos. Nzembo za na patrol. Nzembo ba yemi ma fa brigade manioko frite. Batu de ba mo benga non. Batu bazo matin. Bo somba. Ba sombi te bo somba. O to linga ngro abenga na plus 243. O linga zo bele na mbala moko. Plus 243 99 72 77 467. Plus 243 99 72 77 467. Fredi Akimbe na bisa ba ba opaka. To moni ke na minute mutaninga na zate. Baningani na bango yo ki marambute baningani na bango frappe on moni biso siko ba shegete moni ba ta responsable donc ba responsable kuna do ba yindisi partout na ba victoire na ba car
dans le boss Vincent Gomez. Ezaki sur invitation te boy. Bis invitation te, ils ont une inauguration à Oshwe. Moi que le une inauguration Oshwe. Au fita onga maman lelo mardi, bani mais là on sabino image wana. Dans le banabino Oshwe et indi ya koyinda. Ana kimiko kima bana mikiribo mo na na guest house na yo la na pe ma pardon. Frappe le kileka batu ba yena ko ba meminga likolo. Donc nous avons ba massa na ngai ba existe là bolega boyeko boya binoso boya na osho tozu place te po plein à craquer yango sali ke biso nyonso bendani kama mpanzi po nyonso ala sur la 13e apôtre mutakangi kaka ezaka kwata kora do balobi kiti ya bato mibale tere ya mutu moko da ba oyo so bayaki baleki leki na bango siko batikeli kiti na 13e apôtre yango twana choix te to savourer yango eza album na biso tokuta ba différentes couleurs pardon nyonso na ya na kati sana ekosala biso ka bien musique na ya salara ya la peka mpona plaisir ya RDC ya Afrique ya monde toloba suni kwata kora c'est confirmant yo ya mbi 13e apôtre ndeni il n'a plus rien à prouver. C'est le number one, il reste au sommet. Yo za ondege il voit rien. Même pas. Même pas. Même pas. Parce que au 13e apôtre ndenge bimi, ndenge yoki yango au sentir on. Soit tu lobby trop, bah mon on a promotion. Pas payer ba plan, pas savourer. Yo c'est payé déjà dans Nzemonene. Viens à Bisote. Viens à Bisote les boss silencieux. Ayam ba plan à ressentir. Nzembo wana ya Jean-Jacques Malulu na ebite nga pe na luka na eba yo kinini ngana yoki kobetok c'est-à-dire que vie ayemba na ba petit na ba pépinière na yé c'est-à-dire que ezaleka musique donc ya koloba ko to a été boyoka yoka eloko ko prouver ça sauter pas quatre kora yo kolobani ngana donc rien à parler donc mais bilongi na bilongi ndenge ya ba français olobini biso ba français te biso ka ba kinois ba nini donc mystique grand pote quadra ya we ngo do beti bango tu taka to tamola mfuluzi talaka do fin to kangi bango mabe Voulouz abimi na terrain na lobana yo Sandrine Mupende elle puissance la patronne kanga de c'est longa bosomba 13e apôtre pour 13e apôtre yina ba degré nango de la nation okubo yango nini ngana matika songoto yoki déjà donc merveille grand boisaki na moi raison olobini ndeko nanga raison ba Georges Kalume bandimi ba nazaki na raison ba Georges Kalume bandimi pour ba yoki banzembo Jésus de Niasa yembi ko betox baleli mais oyebi ke yo pe mususu mopa ona akufite mais okoyi kozwa komo ndenge mikolo bazolo bakinote yo ba loka yo ozu kombo ya papa kufina te moso zui déjà tout na coiffure nani vana boy ba welela nga dana zana ngona nzoto mutalo bananu fan club aloba moni makambo nini aloba ninga koloba ezate tozali na Oshwe plein ya danger dans place où to vanda ezate yango moni to ye a na guesta to vanda na merveille rambo de minga de ya koloba ku ezate yango elamba na o etoki yango na elamba na etoki do ba te belé na sepeli na manyoko fit nzemo ba emina fabrigas donc elengi donc ya koloba ku ezate boyoka grand pao donc boyoka honorable Cindy Leker boyoka bo sentir honorable Cindy Leker ne ba yoka noko paza yawa le maoniama yo lingane voilà ça dit qui ça lelo et lati et lamba ya 13e apôtre moi je vous dis ce qui est vrai ngazara fanatique ya mututé maintenant le bara na camarade ba médecin surtout congolais nazara na bango nyonso tout omoni déjà ndenge nazotoka ndenge lambe baby c'est-à-dire lelo na sala ya mopao lobi na kosala ya kingani lobi na kosala ya batte de match na kosala ya Célio na kosala ya le roi de la forêt ya Adolphe ya Batutu donc na sala pona Batutu mais ndeko nanga 13e apôtre oyo merveille ramwa beti c'est à lobby mopao afingami atongami mais lelo quand même to mokende yo ke ondeni d'abord au tombé to comprendre que l'album on est bimagi ça on dirait une assemblée te député ya lobby ce que comme ce que tour il y a président de l'Assemblée nationale il y a musique à Congo donc président Betty Marteau ça veut dire que babilo tout on au lobby il y a ce que décision suka ezanine 13e apporte ya on a mo lobby babilo on a total ce que Kofi conforme bouleka quadra comme na niveau aloba alanda na ye mbengu pona nini bato mokili borama bebo donc 13e apôtre l'album de la décennie en tout cas la musique africaine est maintenant là parce que musique africaine est bungaki yango siko yé à travers 13e apôtre en tout cas
Oh, je tombe, non, 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 non. Avec Quadra, nous nous comportons en patron. C'est pour ça que nous avons la place bien. Autoroya, tout le monde secret. Donc, on a guest house, Nelly Sawa, donc tout le monde secret. Moi, j'ai un cadre pour célébrer, sortie à 13e important. En tout cas, nous sommes là pour défendre Quadra Koraman jusqu'à la fin. Donc, le logo, la peine, on a tiré nous sommes là. Atako sala makamususu oyo kolega to saka kawana donc très apôtre ndenga lobite face à Jésus na sima est-ce que loka bongo vraiment ko échouer ata yo moko na fiche face ya yeme mwana na ye est-ce que borabo vraiment décortication nazo décortiquer ngo siko merveille rambo yaka nazo décortiquer ngo siko yo merveille rambo na affiche wana monaki parce que comme déjà ko cité comme aussi dit ça affiche wana monaki na moni debiloko o nga fona tuna auto répondre on a mon coup c'est pour clôturer le grand mopao bakomaka Kofi na F moko mais wana bakomine et bakomaka Kofi na 2 F mais wana ba tchango na 3 na ndeni na expliciter bango Kofi na 3 F Fabregas Ferregola et Fally Ipupa ba passa pa na yango wana komi bongo. Mais même si on a un système caraya FFF, ce qui totangi F na cadre ya chiffre, on a toqué maman na 6e chiffre. Donc ça veut dire que 666 to mo banga sikoyo. Au 13e apporte. Sikoyo ye moko mo pa o alegi liboso ache Yesu na sima et puis ya moi elele. Expliquez biso on. Donc cela veut dire batba loka on na oloba. Donc Fabregas Ferregola, Fally Ipupa, FFF. 666 wana ba yo muto lobby donc bato bamoni moto ya koloba ku tezate tanga na lobby batanya ngo bongo Mayele chef de file Anissé Mayele Georges Kaloum le boss de l'île alobi non merveille Rambo yo zo lelo ba 2000 faut lelo zo 4000 yo bandima ngote po yo bandima ngote po nini et pas porter parole monsieur na défendre patron musique lelo mamu na lobaka eza vérité mo bango ba loba mutoka mosaka ndima ngote bango ba loba lokuta on peut nga loba vérité mosaka ndima ngote c'était comédien nga bango saka comme comédien on peut mo tena lobaki ke Quadra Koraman ko kanga mboki mona mosaka lobi alakela o mabe jamais yo ko mata na leke na succès bana lelo ti lobby omoni nga na base on point bana mikili bayebi na le seul porte-parole na populaire batutu bayebi babengaka bayokaka donc ba mosaka wana ba petita ba dimi donc babengi 13e apôtre alati costume kokolega Yesu bina nyama nyama yeyo tala nyama abo manyama na bina na sengo kimo Julien Loer Kamel Jili sentiment ngoyo na bisa bango ba kopakata bopakati omona poto ndenga inda ina ba affiche to kanga poto mo mbo o te na Lausanne yana nenko Salves na Lausanne atie ba affiche OK wapi ba affiche lelo album bat bazar on sepela batutu ba sepeli OK boye bakanyo na patrol OK boye bazio na mwana 13e apôtre na costume pona nini balinga surtout balati ba samaya ko lata costume de eza ba tactique de jeu na téléphone à cher na moni déjà 13e apôtre c'est bon biso ba mbeto etambola ba bwaki déjà 13e apôtre batutu bazar ko sepela batutu ba Michel Nyenga bazar ko sepela ba grand prêtre de prêtre Kalusha Putumani en direct de Switzerland bazar ko sepela donc to clôturer maman bon pour clôturer na bisi batutu tout azana plus ba céder en gros azobele na mikili kuna lever tout roba le président Boubou Liondela mon vieux Sandra Gazadi na Tali Mupanzi Angelou Central na Kina Benganga na plus 243 99 72 77 467 naza essoufflé pour ba faire na otiro ka dégâts taka na kimi na awa voilà les acquis 13e apôtre pour nité natika pe bino malgré le vieux langa rambo abosani ko boire bino parce que liste les gars moulay mais ngamoko nazo boire ki la bino ye na compte ya 13e apôtre na club.com lelo na fan sa ba staff nyonso tout nazo baraka fiston benza merci na yo na ningo soutenir ngai herman mpo ya zo sepela makasi pour azali toujours Félika Bamba namoni pe wasusu Evra Bisango l'homme de la poche Cayenne Chimène Yombo na Chine Rebecca Akembi Rémi Yang na lead o aleki Rémi Yang na lead na lead wana asati parce que Rémi Yang aza mutu na kati asola bien en Jacquim Beruta ça confirmé kabananga okosha vrai Diogo Georges Beya lisusu moninga na ngai moko Mbokani ya malene ntesa asomengi nzembo cher ayoki nzembo ya Dieu merci Mbokani
Jean-Jacques Malulu, Chancel Mbemba, Diable, Yomoro Benga Merveille, Rambo Mona Bafer. Trop déverrouillé quoi douane la bosse sanitaire musika les boss Jean-Jacques Malulu Mutambongo Belé Georges Kalume hein aussi Mbiki Swapi Merveille là. Merci beaucoup. Kabananga Okosha oza vrai jogo. Nena confirmé au Georges Beya benga a sepela ki makasi po ou yo na Chancel Mbemba très dino zate parce que 2002 coach Ibenge pesa Chancel Mbemba brassa on a pas au méritango platine Chipamba merci na yo. Tenai Maboko Bank, le pétrolier Yasolo, Aris Manzo, DS, et long leader à Bachérine à Montréal, Ricky Loumou, mon ami personnel. Chaque otongue, qui va faire, Fader Maboula, chaque otongue, Bakangi Bela, les boss silencieux Jean-Jacques Malou, la Moni Zingakuvu, Massanabiso animateur, Abogi des génériques, pas tout soda. Apocalypse Babogi. Suprême, la Moni Mupandi. Apocalypse Babogi. Serrari. Teterari a glissaki, a Kouaki. Willy Bontela, ya Bontela. Fabien de prix de Auditete, hein, grand prêtre de prêtre, n'a pas senti la musique. Fabien de Bilto, Auditete. Bele Yokana, nous, Mutambongo Bela Zaliawa. Album est mis à la calme, mais vous avez un serment macassi. Mutambongo Bela Zaliawa. La Katisi Zaina, moi, n'envoie Akabaraturo, Zaina, hein, Oyokinze Monayo, au Korje Mutuana. Merci beaucoup. N'est-ce pas comprendre que Eliezer Madimba, El Marador, nayebi ke to solaki na yo le 11 bofetaki bongo na Chicago trophée à Mike la Duchesse et qui bien makasi Fernando Maya LTC merci na yo Jonas Lokolo et puis Lucien laissé Jean-Paul laissé Kelly Katenda Santiago Prince Maître Juma Ramazani Prince Bolingo bien donc Caprice Bolingo Kitoko ngana bino en tout cas très dignos à la raté azana loyenge na ye tengai na bundi bitumba makasi mais yo ba ko kate po moni ngana défendre makambuti na suka lelo beli o tu baza bana mais yo le roi basi balake là déjà na occupé au monite mususu ya tente akima ke États-Unis yo balake là poto wana ya solo yo ke na rapporto te pardon totika biso to ke na rapporto disque na mara yo disque 25 nzembo simbite bo ke de poto ko senga pardon Sony basi là ba grand prêtre de prêtre Jean-Jacques Malulu Jean-Jacques Malulu c'est là na lobana Jean-Jacques Malulu mais binga Frédéric Kimelo na yeba nanu Jean-Jacques Malulu pas benga fonga na loba bakenda ni malembe ezoke de neboye donc le boss Jean-Jacques Malulu la tous boza moi c'est l'ambal wana boss mutambongo belé parce que yoko ma bureau na benga ngai ponga na dire cap hein mutu azozo olongo ya kofi kaba le grand prêtre de prêtre merci na quadra kora mana rendre petit na sincère apesinga valeur lelo na ju générique basali linga ba clip nano ezalate batu ba bina kombo na ngai bah étudiants surtout il y a Cape Town, il y a Maroc, Turquie, Tunisie, Christian Kambale, 4 fois Franck Ndongo, Charlie Kasaka, en tout cas 13e apporte Bimina Kinshasa, dans le bano, ndeka bozomo na chaud ezali awa, ezali ja Simba. En tout cas, Tokomi Nasuka. Vraiment, Tokomi Nasuka. Tokomi Tour Nasuka. 2 personnes. L'ancien Jean-Jacques Malulu, Olembanga Jiten, Olembayo, Tozana Mbongo. Tête le grand pétrolier. Arrive à Londres, quand à Londres, on a Chibo pour la ballon d'or, on a besoin de la Londres. Bienvenue, Toko. De la nation, un bon tonton. Georges Kalume, Papa Na, Georges Kalume, Platine Chipamba, Chancel Mbemba, Fanao, Herman Ampoyo. Napesa bombe micro ba bombe ba boire na ndenge na ba